Arma kande ucholo ba keno Karine akola na famille ya bien Karine aza fimo ya bien akola bien bokona bien ndengo ucholo ba ezana batu musu balo ba ke Karine azala mokonzi te mingi vraiment loto yo luka to yeba vérité za parce que biso te bina biso vérité mais ça ba te bele ba bengi na poto balo bino to sotana ba émission balo ba ke Karine aza mokonzi te to zala pour ça to confirmer c'est vrai ou faux que Karine azala mokonzi te. Abino Karine azala molo bandeza na bota mapela kishasa te ba utani mboka ba ye na ye. Bon, eza makambo papa na biso aza soda boyebi via ba soda ndenge ezalaka aboti biso aye na biso elobi nini tozaka ba congolais biso nyonso esa lelo te est-ce que ça mulu balande baloba ke omoni lo na sana posa bato ebele neti eza mama mo babenga lobi na Afrique du Sud azo regretter lobi ke non balobi ke Karine ndenge azana za mokonzi te puis Karine mikolo soka mona na te azana zemi ya héritier. Na internet ngamona la ndeba bi na internet numéro 1 c'est Karine mutu nyonso akomi po asala succès il faut tumbola Karine il faut ndeka héritier yembaki abi diembela ndeba ngoto bakomi diembela scope mbene ya Karine po baluka basala ba succès bon ezana rumeur ezalo wa boya te ndeba ngo bazosala ke no baluka ba provoquer yango wana pe bazosala ke no ba matisa ke c'est bien c'est bien. Petit frère, pardon, il y a Karine Mokonzi. Reproche ni noko sala et puis conseil ni noko pese. Reproche on a sala Karine. Non, ça les gars reproche que non atikaka ozala kitoko ndenga lega na TV kitoko ele kaye a grande sœur nga mais niveau kitoko koma ela nango ndesiko na koma otale na bi est-ce que ka papa biso muto abota biso to nini reproche na ko sala les gars atikaka ozala kitoko makasi. Conseil on a PC conseil que a continuer toujours na ba succès na e toujours ba succès ko bagaka kozala kaka comme conseil on a na ko PC en tant que grande. Très cher internaute, bonjour Cléboa, bonjour Batunyo Sobanga, Jolicia Sampimingi, Nebi Kiboza et belé vraiment vos fans vos autres l'émission parce que zana batu belé ba benga kinga ba lobby batu belé ba questionner Jolicia yom tozala na Karine mingi tongi to ba vérité la makambo mo je pensais à ça non bino il faut na kene quand même nanda kuna résidence familiale place Karine Mokonzi azalaki nazo tande connait mon koto beta masolo ya Karine parce qu'il y a d'autres gens au bazolo ba non Karine ne pas Mokonzi Karine ayaki boye Karine ayaki boye ko tellement batu bengi belé bazaki na poso ba vérité de Tobi que non, il y a vraiment tout solo là. Na frère, il y a Karine Mokonzi. Mais avant de commencer, je ferai mes gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya. Moi, ça pembe que le caillou Azate. Il y a des nations tout le monde qui est mon bon sans oublier celle qu'on appelle Marcus Ngange, mon caméraman. Na Monica Napolo. Et ça l'a dit non, il love DRC. Voilà, mais avant de commencer à présenter, bien invité, il y a Lélo, il s'appelle Arma Mokonzi, le petit frère de Karine Mokonzi. Il est là avec moi. Tombé. Ouais, on est tombé dans la famille. Mais avant de commencer, j'allais dire bonjour Arma, bonjour. Bonjour maman, bonjour. Bien kayo papa. Au moins il comprend que Arma est mort pas benga maman. C'est que maman vraiment somme ta benga maman m'to parler mais Arma n'a pas pour ça. Avant tout bando pe ça ta internet parce que n'habike balinga ho pe mingo pe ça ba ngombote. Balandi nyonso balanda biso o nyonso bafana Arma Mokonzi o nyonso bazolanda biso mokili mobimba na pesi bino bambota bino ya trop ya Myriam Mokonzi yo yebisi bambota no ebele José Kalombo oyebi maître yo awa bambota na bango ebele quoi. D'accord, ya Myriam ba gros bisous place aux ali vraiment mabanga no ezateke na bosanaka ezande amoko kofanda kabo ekimi no bakombo neti bakombo pe ki kaka mais Arma Mokonzi mingi vraiment soto eko lukayo ma solo belé tobeta sur Karine parce que moni internet ma Karine elle est trop Karine tongi to yeba nanu Karine ndenga se comporte en internet ne peut à se comporter en ndaku bien on ça ba délire na ndako se comporter en mususu. Bon Karine
sur kolobela comportement na ye bon yo yebi nanda kunde bato bazala nanda ku muto azala nde mususu azamwana par rapport ya comportement ko afficher libanda na ba camarade na nde balobaka éducation oyo ya ndaku oyo ya balabala na oyo ya école ezaka ndenge mote bon Karine aza na yebi bato nyonso ba yebi ke Karine aza grande sœur nanga Karine aza te ke no mutu moko akola na balabala te mutu moko akola na comportement bien mutu moko akola na placement bien mutu moko akola na famille bien éducation ezala nango bien bon c'est dire que non moko kaka nde tozo évoluer na vie mota mutu azoluka mwa eloko po ayeba nde nini komilesa komilatisaka mpe na vie ndenge ezalaka maka nde ocholoba ke non Karine akola na famille ya bien Karine aza fille moko ya bien akola bien bokona bien ndenge ocholoba ezana bato musu baloba ke Karine azala mokonzi te mingi vraiment loto yo luka to yeba vérité za parce que biso toyebi na biso vérité mais ça bato ebele babengi na poto balobi non tosutana ba émission baloba ke Karine aza mokonzi te tozala posa to confirmer c'est vrai ou faux que Karine azala mokonzi te yo somonaka mutu amibambi kombo bato amibimisango lokwa ya ye ti partout na ba dossier na ba document na ya mimisaka na kombo bato aza mokonzi nde tozalaka biso nyonso lokwa to bana ba soda to botami na kisoda wana sergente Karine mwana mokonzi o aboti Karine aza mokonzi aza mwana mokonzi te ndeni abino Karine azala moluba ndeza na botama pe la kishasa te bautani mboka baye na ye bon eza makambo papa na biso aza soda boyebi via ba soda ndenge ezalaka aboti biso aye na biso elobi nini tozaka ba congolais biso nyonso esali elo te esko koza moluba nde balobaka ke omoni lo naza na posa bato ebele neti eza mama moko babengenga lobi na Afrique du Sud azo regrette alobi ke non balobi ke Karine ndenge aza naza mokonzi te puis Karine mikolo soko amonana te aza na zemi ya héritier koza na zemi bon akoza ne na zemi ya mobali neme pa ya héritier aza patron na ye na mosala nde bazosala wana eza bapense moko mabe héritier patron na ye soki aza na zemi oza ya mobali na ye oyo alingi amema zemi ya mobali na ye eza problème te aza mwana mwasi faut amema zemi c'est normal quand même oconfirme ke aza nde na zemi mais te aza nde na zemi te parce que azalaki na déplacement azalaki awa te autaki Kenya Afrique du Sud Dubaï nde mikolo oyo ça fait au moins 4 jours oyo azongi na kine azalaki te ane na zemi te j'étais avec lui ce matin na ndako epa na ye ane na zemi te c'est qu'Internet, c'est un remplacement Makambo. Comment tu sais beaucoup fan d'Akabo créer loco. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Makambo Batbazoloba? Parce que au moment où tu as porté un babat batala, baba sangobele ou ta chassa de kenda kuna. Ce qu'on n'y a encore bana bateau baso tam sa sangokeno, Karine Azala Mokonzite, Karine Azala Zemi, Karine Boenaboy. Bon, c'est normal, hein. Muto avant d'ana binoté, Muto a ebi ma mon binoté, c'est normal à Kolobane bongo. À Kolobane zana en rimer, bon. Azana na selon ye akolobani pe makambo ya moni na ye mais au fond de lui makambo ya yebi ya solo yeba no Karine na mokonzi to ba yebi ke no Karine za mokonzi résidence ngo Karine akolawa mission soto kolawa tozalaka o baloba ezana ba rimer ce sont des rumeurs mais neni rumeur eko makamba mo circuler ka pouf eko zatela membre mob o ezalaki kati yebi ndalo bitaki na robo parce que ngana ebi na ngai na bando ya place où j'étais encore petite donc na bando ya ba fête awa meloko na sutu ngape na ke non na luka noirement parce que na ebi ke ye penza za la pire petit ya serna bon rumeur ndenge ezobima ndenge ezotambola babi na internet ngamona landa babi na internet numéro 1 c'est Karine mutu nyonso akomi po asala succès il faut tumbola Karine il faut ndeka héritier yembaki abi diembela nde bango to bakomi diembela siko pembeni ya Karine po baluka basala ba succès bon ezala rumeur ezala lo boya te nde bango bazosala ke no baluka ba provoquer yango wana pe bazosala ke no ba matisake c'est bien Là, maman se dit, Arma Mokonzi, bon, ça tient à marquer, il faut soit quand même il faut comprendre que non, à Penza, papa Zalara, général, colonel. Non, général. Général, au moins, Magazala est sous TP à son âme, mais au senti Penza que non, soda, Bazalaka, Kenge la parcelle. Mais quand même, Karine, à Coca, ko sauté, Kenana. Bon, ils ont vu à mon tour, tant au botami.
tobotami moto nyonso aza na baambition na ye. Karine ambition ezalaki yango wana, Armand ambition ezalaki lelo nazala na nga ingénieur pétrolier, mosusu kuna ambition ezalaki ye akende poto, mosusu ambition na ye moto na moto tana tokobotama bamapasa me to na ambition moko te. Karine aza na baambition na ye keno asala mosala oyo amoni keno mpo na ye mpo azala lese il faut asala azala boy. Bon tokopekisa ye te me bamakambo misusu nde so tomoni ya mabe nde tokoya mpona kointervenir. D'accord. En tant que petit frère, pardon, il y a Karine Mokonzi. Reproche nini oko sala et puis conseil nini oko pese. Reproche on oko sala Karine. Non ça les gars reproche que non atikaka kozala kitoko ndenga leka na TV kitoko eleka ye a grande sœur nga mais niveau kitoko koma ela nango ndesiko na koma otale na bi. Est-ce que ka papa na biso muto abota biso to nini? Reproche na ko sala ka atikaka kozala kitoko makasi. Conseil on a PC conseil que a continuer toujours na ba succès na ye, toujours ba succès ko ba ka kozala kaka comme conseil on a ko PC en tant que grande. Armand, yo besoin de fan, fan pesa yani bon to comme qui n'a pas souka vraiment moi mot de la femme Marcus au beau ça qu'il faut filmer parcelle aux place Karinani Karina Kola qui moi quartier par rapport à Bouta au mon Karina mon la Bouta ça peut mon la kitega moi mot de la fin na ba salutation na Armand. Bon, mot de la fin ezaka que non na ba rimer ya bato bazota musa ba rimer na ndenga pona Karine Mokonzi. Bon, ye moko o aye mo aye bisanga bi Armand ezaka na oka makambo. Na vanda na ye bisanga Armand zelo mo kana saka une semaine na bi na internet te au mo na nde bato bazolo baloba ba bilobele koma ba lukangai ba yeba na za wapi eloni na sala. Bon, nga mo na comprendre ngo bato poto bon. On a bien avant ba wesh tema bazanga mambo sala baza trop na internet permanent musa na bango ezala ka bon baza pe bazo contribuer pe na musa na biso tozo sala ezana ngoka bongo ifoka ba rimer ezala po ba sala que noto avance ka pe tozo ka pe bambongo sima ya ba rimer na bango c'est bien nde bazo créer ba nini bon na pesika bambote mingi pa ya Myriam Mokonzi mbote mingi pa maître José Kalombo mbote mingi na Tarsis bof nanga Tarsis mbote mingi na JDT business oyo esami que non soki on a besoin colis na yo na espace Schengen mobimba pour comme na kin contacter JDT business oyo kolino yo komela biso na kin partout Angola ba Brazza kolino yo koya grâce à JDT business. Mais Armand, ce qu'on appelle l'homme, la compagnie, tout le monde qui n'a pas de souka, mais non, nous avons trop calme, non, il est trop calme. Ce qu'on a qui est le carré n'a pas de bon, ma kelele, ils ont raté vert, bon, ils ont car façon maintenant mutu quand on a autant de biso que non sont mutu abotami tout le monde abotama na biso mais maintenant mutu azana comportement na une éducation na façon de vivre mutu so cause ndenge mote pour Armand loba malembe faut Karina loba malembe non mais ndenge na ye ndenge ye pa abotami que non ye faut loba za plus l'écolo biso photos za na se ba misusu pe ana batu misusu pa za na bango ndenge mo ba loba presque ndenge moko tout na lobi wana voir Karine mais za Karine. Merci beaucoup Armand Mokonzi, le petit frère de Karine Mokonzi. Bon, ça dit vraiment à expliquer pour la bino bat bozena pour ça y ba vérité ce qui Karine Aza Mokonzi ou pas boyo qui ne va pas ces explications. RDZ est parce que tu as tout qui t'appelle kuna to kota la kati to za photo tellement maman za la réunion bat baza kuna la kati tara ba catholique arnio so maman Maria il faut pas ça ba prière to ko déranger bangote mais prochainement vraiment so tout le monde qui zo continuer to ki za pesa ba photo na ye sera za ki mona mukela nde ba telema ki na papa boy na jour ba beauté parce que penza ba photo za la jour ba beauté. Merci à vous, merci à Ale Lomboto à Henri Modogo depuis Canada, sans oublier ya Willy Shungu babi kolekwa zate et à Herman Aporio garçon slim. Restez branchés sur cleboa.com. Je vous aime, bisous, bye.